mbula oyo ebetaki na ntongo ya lelo oyo ebeti lelo na ntongo mutuka oyo bomona oyo ya esprit ekweyaki kuna na pont etioli degré mai elekaki pression eleki makasi tala place eye kotrefike donc vraiment eza pasi nazosengaka na bakonzi na biso olie bazwa na ntan ya koevacue baterase bango baoyela kobuka bakioske na nzela Banza London TV. Banza London TV. Mais il plein à Memi Banza London TV. Nde yaki boyaki kwa sokolango. Ewa na nepe na mbula ligande ye endimi yango kiti yango na mai. Nde kiti yango na mai bandi ko bandi yango ninge komisa yango. Yango tusengi na bakonza mboka ba mekana ngo mona likambo bala ni likambo. Yo sepela na ngote ko biloko tuka ka bakali se telemi kaka kenda kaka. Banza London TV. Kaya tongo. Banza London TV. Omutuka tolituka original. Banza London TV. Botala ville na yo ndenge c'est-à-dire il y a une voiture transport en commun communément appelé YAS qui d'arrêt quelque part Moula Evani Moula Maya Moula Emeni Yango Ikopoisha Yango Tina Kati Akala qui est bon et grand il n'y a pas eu de mort mais pour aussi on a la bino pour bandenge ni pour agir pour que badega oyoyo ezala vraiment habitualité comme ça n'a pas parce que les Congolais a Congolais il faut se retrouver à tout là mais chez nous au Congo nous sommes à Kinshasa après la sélection on fait c'est maintenant un président pour nous donc maman est opération à côté donc le syndic a un message au commissaire et pour la commission en fait de beau assainir pour la mission c'est tellement salué malgré l'inondation malgré tout ce que tout le monde a mais sur le plan propriété la ville n'est pas propre. Merci beaucoup pour la image na Chenabino de Mata TV de London dans des Banza TV donc une chaîne à la possibilité des Congolais de Mata TV c'est une chaîne qui donne des informations à temps réel nous sommes actifs sur le terrain donc nous sommes là pour donner des informations je suis comme je dis monsieur le ministre de la presse congolaise sur le monde de l'information presse sur l'intérêt de la Zamba sunga biso vraiment parce que situation à Bonamboka ce n'est pas vraiment bien. Tout le monde a ndenge nini mutuka ezalaki parquet selon ba témoignage na côté à Kauka mai oyo pe akalamu ezala toujours permanent wana mais sur les bêtis ezala na vitesse moko possible bomo na image donc la vitesse à mai sur mutuka ko ketendeni.
kana tongo kana tongo mutu betelemi wana eza te mituka bayebisi mokolo mutuka longola mutuka nao mbula ezobeta ekomema ngo mokolo mutuka boyi aliezalaka wana mamoko mbula mpe bandi ma ememi ma eye ememi yango ekotiango na kati ya ma nde bato bafilime ana babwati epi ye mpe aye afilime azwi baimage akei. D'accord. Takufi na kati te bato bakufi te oyo bato bazalaki ezalaki kaka mutuka na mosusu etikali kuna nde bato bazalaki ezalaki ya kotoomona fer wana nde ezalaki boyaki soko asokola yango nde wana nde mpe na mbula liga nde ye ememi yango kiti yango na mai nde kiti mpe na mai ebandi mpe kobaluka yango kosili ndenge ekomisi yango yango tosengi na bakonzi ya mboka bameka nano komona likambo oyo balandela bino likambo osepela nango te mpo biloko osusu kaka bakalisi etelemi kaka ekenda kaka eza bien te oyo tosengi na bakonzi ya mboka bamoni babiso oyo balandela biso emekani bayeba nde nini na kolandela po tokenda liboso. Bonjour. Bonjour ndeko. Toza awa. Toza na matonge. Matonge. Précisément na commune ya Kalambo. Qu'est-ce qui se passe? Moi bato batondi ebele bozotala te. Bon, mbula oyo ebetaki na ntongo ya lelo. Oyo ebeti lelo na ntongo. Mutuka oyo bomona oyo ya esprit ekoyaki kuna na pont etioli. Degré mai elekaki, pression eleki makasi tala place eko retrouvé. Donc vraiment eza pasi. Nazosengaka na bakonzi na biso olie bazwa na ntan ya koevacue baterase bango baoyela kobuka bakioske na nzela moite bozokomisa bato bachomere tosimba machete tala mutuka kitoko boye ememaka bato baokende misala bawapi tala place eye kose retrouve ata bino moko oyokela biso ta mawa bandeko bomona oyo tozonyokama biso na mboka oyo matonge oyo esika papa wemba uta masolo matonge yango oyo tala veme sa tobetaka bale mais tala sikoyo esika mutuka eye kose retrouve donc eza pasi. Ok, d'accord. tobatela biso baproblème oyo ka parce tovike tala nzela nyonso eza malamu te toza na matonge bon soki tocomprendre te tomonanga critère na mai tocomprendre te eza susi ya makasi nayebi te batina ndeko oyo ayisi ngai boye azalaki te nga wu nazokamwa na kati ya wana bali mibale basi mbali na basi mibale soki aye pase na ye akanisaki akodible mai oyo ide na ye ok ere mai etondaki awa pase na ye alobi akomata boye adible mai ere akomi awa mai eleli bato alobiki ezali na parking evandai na yango à l'aise histoire babien toolukakotambola otala na caméra oloba eka likambo oza yango oza histoire vie bato baza mposo bayoka monde entier baza mposo bayoka ata biloko akoni oyo ezili boye vraiment boyi ezalaki boye batraquete de minute etelemi awa na rotoavia banabuya ma ezalaki wana biso tobalisi moto mpona te akalisaki akolekisa mai oyo mais ezali plein awa mai na pression nde mai ememi bato aza na kati bamisoteli avant esalama malebele to mpo esalama oyo bakaka yaka yango ebelebele elekalekaka merci merci Tetela Jean Paul. Voilà, tozali awa vraiment liboso ya stade Tata Raphaël, la direction ya Matongi, donc place batia face à Papa Wemba, des moments à Babilili awa ou babi koto babi très bien. Alors bipai wapi notation sala qui tellement makasi biloko mingi ebebaka kotoyo mais les lotos se retrouver na mutuka parce que la fois parce que moi qui mutuka bleu bana ko flotter na mai les lotos moni vraiment yas ezokende. Abonnez-vous massivement, merci.